Voilà. Aujourd'hui, on est là. Réunion, tu veux écouter papa et tu veux que tu sois quand la réunion, tu peux participer quand la réunion, ma solo à tout bêta. Pour Kalata aux hommes a commis ça kin pays à Roya à Robeta tout. Alors que pays n'a pas a commis ça n'est pas tombeau canaï, quand ça vient d'aller à hamburger, bis au totika la matin de là. Papa Boni. Malo papa nangai. Témoignage non a dit tout quoi. Oui, que monsieur te salé l'autre fois. Tu vas bien, bon c'est moi ça là. Nini remix ya Nzembo wana. Nzembo. Ba no nyonso to yebi. Na ba mususu to yebi, ya ba église minene apote yo kaza ba musu ndio yaki ba ebite ko zaki awo. Bele ba bite po ngabi magani ngo briske. Ba bete na oya. Na bimaki mingi pona na kuta musali parce que on oya ba ko préparer bien. Ya ko hypocrisie moko boye na bana. Et papa Zoya va préparer bien. C'est gros, ça c'est. Il faut na bimasiko yo. Poissa. Mbala moka boye. Podi makambo ya Nzambe za makambo nzoto te na Zoya bwa ko yamba. Bobongisa ba non. Makambo nzoto makambo molimo. Nzambe ko basambe na solo. Bako sambe na molimo. Nzambe ko basambe na molimo. Ndongo yo côté église aussi. Oui, na sepe na côté église, na côté pe bango. Na ke pe pona consacrer bana mususu. Na consacré na tema boko na bana misatu ezaki immortel Kani je suis na moi na Joël papa Joël une bêtise sur ya église wana consacré na ngatu beta lisolo mobo nazonga mo mutena na église ya Thomas bino boza bano bomoni papa edi na bala bo yango wana yango ko ta ya komona ye ya kosola pe a chepe loboko papa ba biso okutu to mona te tia kofi to yoki kaka nde mais bino boza lokola te boza bongo après ba edi na bala tanga ba autre yoko tanga na ba msu ba to tanga ba kombo te na tanga na ba kombo te pour brada créer ka ba base eza base te mais côté l'église en lelo lignée église après ya papa edi na bala bien moment te boyo baby c'est église oui si ba makiona bana ba otika pa edi na bala ba makiona ba komo bimisa ba magorodo na nzoto bana edi na bala ba professeur lokuta bana edi na bana yo posa sur parmi bango to ko tsoka na cercle wana tena ko boya wana za papa yo za mwana ni oui donc sur sango malamu telema ki ye ko ba te sango malamu to alléluia eza edi na bana edi na bana ndemu to tai kota likolo kuna aye nango sango malamu wana ki nako benga ye homme du feu ye edi na baba senge na likolo na lola to bonena Nzambe na pambolo mokonza tiki su tango na boko na yo molaxibe molobi na base na kola bikam Yesu na tembe usali botana na musumi na bena ko kiten kolo na dignité kasa singa na kola bikam muno keza yanga mais malubu na koloba Yesu yo inspiré nga nengo loba na papa na kem pona pese église na bana na yo baza ko ya mokonza nguya fungola matu ya ba yo kola bikam Yesu na yana makambo ya polémique to banga te bo discuter te na ipona kolakisa ki éclairage yo benanga na loba kaka kolo ngona pousse ipona loba na buki ngwa nyonso ya formation ya bondoki ya mulini ba ndoki bino mabe magie sorte toi magie na bois ki zalika oki na sengo Saint Esprit kolo lingomba bana na biso ko alpha na katema na suka ko omega na kombo na Yesu Kristo amen omoni papa ngata nzamba zokinga na zonga pona banda ngala kina travail na nzema malamu te ngaba zongisa kinga batesenga na dina bana nzai malamu Bili nega Nzambe ma agina mkuzika Nzambe ma Nzamba za malamu ebika Nzamba za malamu nega Nzambe ma malamu c'est ça ninga agina nakona Nzai malamu alléluia taba to bi alléluia shalom yaka nde monte mena likolo kula nde babaka alléluia na likolo kuna ngana kutaka ba alléluia nakuta shalom te shalom ana bino so réveil karati bana ba shalom na bango bana ba lelo batu baena ngote bino nde aidi na bala bana na ye siko yoka
aidi na bala ki na sango malamu ya kobikisa ya réveil ya kopanza mentoma penza avança ki doctrine te panza matina ki asakola sango malamu on a na marque 16 verset 15 bokena mokimba kosakwa sango mai pa bato nyonso moto nani akondima pe akobatisa makobika donc to papa yaki na sango malamu na kosakola pe ayaki na sango malamu na lolenge mibale ayi na sango ya liloba na ya guérison pam to soso liloba na nzambe te akoko bika na miracle akondima Yesu na miracle yaki l'homme de miracle ba miracle adi na bala asala na moni banda akena mona ngo e osali mate parce que to koti biloko musu na sima ya liloba na tikela kibiso fondement adi na bala tikaki mafuta te fondement adi na bala tikaki tonge te fondement adi na bala tikaki mouchoir te fondement adi na bala tikaki mai te fondement adi na bala tikaki bankicho na otozo baona te ya ba magorodo ya ba miserike te atikaka ngo te mais aidi na bala tikaki soka liloba donc na kati ya liloba eloko yaki ne makasi ezaki ministère enani miracle mais fondement même makasi a se bazaki na ngo aidi na bala yaki amour bolingo aki na bolingo makasi aki na lolendo te bino botikala na bolingo wana na ninga mabete bozai ba bon omoni tango o tinda nga ba question so poser question na expliquer yo betinga mususu na tiki wana na koti so na ka question so na biso na ninga mabete biso bolingo zate kasi fondement ya Jésus a bolingo tanga na verset yo ko fondement église à Jésus tout d'abord vision Jésus ça so tout le monde vision Jésus vision Jésus tu as nos paroles au commencement la parole c'est avec Dieu la parole tant on a Jean 1 babi na ebandi lobezaki ebaki mboka na nzambe lobaki nzambe zoko so liloba wana ndeye moko nzambe instruction na kotika kati na biso te toto sa liloba wana to linga liloba wana ya mibale loko kotika abi batune question molaki sava obi liloba to sala nini na mibeko yo pesa biso kuna 10 na nzela Moïse pas Moïse mais na 10 commandements ata ba catholique onyo so ba protestant bala ni 10 commandements bo 10 commandements sango ni abisaki 10 commandements 10 commandements utina o tato na oki mutolo so mana mutana bio et wana na comité voilà atika to na 10 commandements mais eloko ni Christ atikela kibiso atika biso bolingo yoka fondation ya Christ atika biso acte 2 verset 42 wana réunion tengela biso to acte chapitre 2 verset 40 rapide ça loko Christ atikela kibiso yango ayibo tonga mi kona mobo liboso no acte na Ephésiens 2 verset 20 pas to banir kamboa baba na batanga no acte te acte na kaya acte ko kanga na Ephésiens sima acte kangiti baba na no na Ephésiens Ephésiens 2 verset 20 abi botonga mi likolo na moboko na bantoma pe basakoli pourquoi likolo moboko na bantoma pe basakoli botonga mi likolo na moboko na bantoma pe basakoli Kristo Yesu ye moko azali libanga na suka voilà bayi botonga mi likolo na moboko na bantoma église kako yo ntoma zate na personne quelqu'un église oyo 5 ministères des églises à Jésus église oyo 5 ministères ezate eza ya nkolo te ya Yesu te c'est ça papa est clair so que église locale babi apôtre azate bayi botonga likolo na moboko na bato pe basakoli basakoli nani bato pe basakoli ya kondima na likala ya église ya liboso Moïse kondima na sika oyo Christ aye délivre kondima na kala nouveau tango ya Aaron na kondima na sika nouvelle alliance ozona siko esali délivre na délivre na révélation ezali mpongo mapapu mibale ondeke akoko pumbwa lipapu moko te fa mapapu mibale donc église ekoko pumbwa na ka ancien testament et nouveau testament ancien testament nouveau testament il fait pumbwa et se balancer plein ancien testament le ancien testament so référence ya bato atambo ki malamu to bato atambo ki mabe to ye bango déjà na tango alors eloko Christ atikaki église ne eloko atikaki
moboko ya bantoma totangi kuna na français alobi nini. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Na bandelo na kombo na Yesu Christ, église eza na fondement ya bantoma te. Eza église à Jésus te. Eza ya bal Jésus diable. Kwa na ba église ne belé. Ya mibale, bako adapter pe bantoma. Mage bako taper bantoma. Mais quoi parce que la différent, ya église à Jésus. Ya mibale, bantoma, to ngwa mboko bantoma. To kena mukala na Ephésiens 4 le verset 10 à 11. On m'a écrit ça Zali Nzambe. Yaka. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Bon, nana kitaki. Yes. Mais nana mataki. Yes. Amen. Amen. Tokei. Afin de remplir toutes choses. Akoki sali to magnos. Pour l'église à Jésus et moko, il y a 12 personnes. Bantoma 12 personnes. Église à Molimo Centre, il y a 3000. Bon, bah, ça se 3000 pour c'est basé bien, bien. Il y a un qui bolingo. C'est ça. Donc, il est là, un grand journaliste. Comment tu as un grand journaliste? Amen. Ma question na yo na moni kanga batebele bata baka. Na pesi bi maman mbote. Na tout na ba question bien maman. Alors binini na 11. Il a donné les saints comme apôtres. Oyo ki atoni apesa onso lokwa bantoma. Les autres comme les prophètes. Banso lokwa basakoli. Les autres comme évangélistes. Banso lokwa ba palangisango. Les autres comme pasteurs. Banso lokwa ba bateli. Et les autres comme docteurs. Banso lokwa ba lakisi. Ba miti. So que église eza na bato na mitano te. Eza église en coloté. Et puis so que église bango tu mitano bazate. Na comme fondement Christ. Ah oui. Pourquoi kita tina bango nini? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ah, makambo papa solo bala biso. Toke linga la kule pano, toke 5 albini. 11. 11. Yepe asili kopesa makabo ete. Ba mosusu bazali bantoma. Bantoma. Ba mosusu basakoli. Basakoli. Ba mosusu bapalanganisisi. Sango. Sango malamu. Ba mosusu babateli. Pe balakisi. Bona kobongisa babulami. Bona mosala na voilà, yene mutu biso tout de tekali banzoto. Est-ce que olaninga papa? So que église, OK fondement église ya Jésus. Boyoka siko tangu ya mati. Amati na bi ya mati na aye azon siko molimo centre. Azon siko molimo ekwele bona akide, oyebia batu ba ebiango. Ka molimo centre yaki. O Pierre Bouri ka bandi kote ya. Yoka siko fondement siko ne poser ya bolingo wana tiesi bino za bolingo. C'est église, biso de ça, image nani, modèle, il y a église, réveil, et ça Jésus, modèle, il y a église, pour l'église nani, c'est Christ, il y a des patrons, patron, réveil mon kili mobimba, il y a les lotés, batunde satan, ne mteko kotia ba oksono yozo mona. Oui, c'est là où il est là. Satan a outi kotia biloko na bantoma biso to ba idina bala tuti wana. Ah. Na ba nani ba Moïse, ba nani tu ba Abraham tuti wana. Pa tatanyo so ba sakoli, is Abraham. Na réveil wana. Zela na oya na réveil na pesa. Na pesa éclairesse te po penga siko o bomanga bien. Tokei alobi na acte 2 verset 40 yoka siko fondement Christ ya bolingo bongo. Opesa oto nanga. Tokei. Na kati ote te na kati ote. Na lobi na boy pete. Yo tuna tu Bible ko répondre yo. Ponga mina otanga te. 42. Ba umeli tango nyoso na Matthieu na bantoma. Ba belo ko boso ba umeli français. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ba ba na malakis, le malakis ezate ko kaka. Recevez, oui, mutakpai. Miracle. Prophétie. Par la langue. On doit don na kati église et là que bomé to ba tonné bimalelo eza makamba ba don
po akitanga pesi mantoma aponi bango il va tia bongo makabola bango badona bango po lisusu mtandimi Yesu na liloba te akondime na nzela maladi babondela sani abi miso mona kate abonde miso sani mo akufa sek babini Yesu azala nzaba azala bo mutakola nani omo technique ya Jésus place omo siko mantiona ayeko ya libo ibite mongo kati noki yo mutolobi oti bonga na yo mutobimisa ngo po poser question mat kasi mantiona ye wana ya basakola lokuta banzambe ya mabumu bayekoluka mabumu na bango me Yesu te papa yo zo te batongi ba église ya minene bato atonti bato ba église ya minene batongi ya kitoko mais na lola ba otonti bato te mais bato azo tonde pas diable et pas nzambe kali so bato misata to bato minene il a nanga na kolo te ka église na yo mais pas au moment qui passe dans kolo église ba lobi so to ko be comme Jésus bato akota sur 3 to 4 par jour mais bato akota ba millions de millions de kolo zéro et pas ya diable oh fondement à Christ c'est pas fondement à Christ à motema mais motema moteva la biloko mi bana on a temps poser la question mais na yana il faut nga politique nga jumu suzu au vando tengama espace ndam pona te tokei o baki soka ba lobi na tuna question na si ça c'est mon poser la question tokei persévérer dans l'enseignement des apôtres bon mena malakisa banto dans la communion fraternelle OK le babandi na bo communion yaka dans la fraction du pain OK bolingango tokei et dans les prières. Benama mabonde 4 nani 43 la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Chaque miracle wana ki yamatsonate ya ligoro no te mbisi te nyamate o mutakpe tokei tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. bango tu bandima ke sika mo ko kani za fana bango bolelo tokei ils avaient tous en commun. Okay. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ok, bizakolo. Na suki sikona Jean 13 verset 34. Lila kwa sika. Na subo nya tanga obomanga siko. Ok makambo edina bala yakanango. Bino mutu mo tasale te makambo edi na bala yaka nango yango wana fondement edi na bala yaka nango yango wana est-ce kuno ki mayali oyo kuna bouger ezali oyo kuna mouchoir ezali oyo kuna mafuta ezali oyo kuna basai prier ngole bimi tokei nazali kopesa bino lilako na sika ete bolinganaka mamomone bolinganaka lokola ngai nalingi bino tokei na bongo bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai soko bozalani na bolingo satana kundi bolingo na papa basaka ne babimi ebele pardon moto na nzambe satana kundi bolingo wana lelo komba ende bapoison na kati ya lingomba Jésus non ya lingomba Jésus te ya lingomba Jésus te na ete su question ezali siko na lobi siko eloko non siko dia batanga tiko biso bana na ye siko toye mutu amtanga koma siko pasteur mutu amtanga koma siko apôtre mutu amtanga luki siko asala na moninga te ma asala ye moko lokumu yo koma apôtre ndé menga na pesa ko témoin jangani na pesa ko lokumu ngana koma na mitsaka apôtre te ngata na zongi na ngai na otanga sango malam na otanga nzai malam na otanga nzai malam ngai na ebaki teke na kuta apôtre tangu babengani nga na ndako babi na nga concert ye pona ke do beta na boyi mama bi lokola yo mukolo munene boye nzamba zonti yo to biso to pesa ko ba mapa to lesa ko ke ba sanga haleluya ozonga église ya baluba na manger ozolanda wana ana ndako na ngate place ezala kiti otangula akene pe na mbongo o to beta musique esi ta bengani nga na okende na siko ko telinga na kera kingabwa sana kina rai lokwa ngaza mungala nakuti mama moko na nzela rai wana kota 14 mde abanda kwa pembeni mama moko abenga mona kimongo sombola abenga nani abengela mnoka mboka na bia monga ile na kota na koti wana lokola mama lesenga mwa kimongo na ebi kimongo bien te me ya muke na ke na sengi mama wana mai amen na sengi mama na mai
tala sengi mama na mai abi oza mongo nga bien mongo navandi pe wana maintenant na famille moko na se wana na bondelaka bango na temps sango malamu baki na ponaka makati na délivrance makamba na don ya makamba ya ko bonde ya bandoki ya ba délivrance na bondelaka kaka moko na kina kana na 14e wana et pas ya lisi na vieux Fabien mais vieux Fabien bingaité et rappelé ngam mikolo ebele wana ovana na liboso na Kasavu et pas balicien naka nzai malamu na miaba équipe nso ponga no gamba nzai malamu oui nga ba passer musu ba kuma buna nzai malamu na ba ngam na gagner bango letina ni de l'autre aba le no kotanga bango ya minene te ba passer ba bima nga ta na nzambe malamu na kutaki ba ene ba ko na kuta na nzambe malamu onga na kutaki lokola Soni Kafuta Léopold Mutombo mbiye te mbiya ki liboso bango po ya bimaka atombo kaka ndede bakange mabonde ndede mo ay ko zo sika bolimbisi nde abimi tango ya bimi na nzambe malamu mutu akufanza sikoyo mwa mke doctrine ndenge ya papa te ya kimbiye mbiye papa o kitambala na mutu po nzambe malamu latano ndenge olingi wape kitambala cha ningi bako pekisa te kuna kaka lilo mais mutu akuvanta mate église na bato nyonso yebakana ka mbiye papa nde mutu asala mwa kolonga mbiye nde mutu avanti paro bango tout rien ngal nabika mbiye oya papa so yoke loko leka bisiko yoka na sisa kasi sisa ka otuninga question ya porte na pe ndinga na koma ka porte na question de bele tenza muke loba oui tangu sikoyo na sa ya mulai ko te pona koma pona zuka na mukuse na vandi wana et pas maman a pesinga na butu ba bimeli tata wana vieux Fabien kuna na 14e mingi ngana za na ko tuna 12e mingi babine me comment wana on na carton maman na yambinga maintenant na comme ma aposto akufa na ye na 14e mingi kuna histoire koka nzete mo ezaka na pe na koloba nzote ya lubenga ke maposo bato bapanza bakimi yiko tanga na lali wana tata wana kuna na butu nza mabine me koma yo na ndako boye musai na ngai alala kuna et pas aposo kende ko zo apôtre iyoko ni apôtre na mitiate ni mande wana kende zo musai no nani pa tata me akane lotoko vieux Fabien aso ba cop na ko bina banjeta te Italie te moi si le mdako sa na bima na bande ko na olandi nzela nanga na yaki siko bi lamuka kende ko zoi te puis na mbongo za na bimisa banda église au bana musala na lupango na yo zaka bongo tata na soma amoni ma ange na ndada chambre na binga mbango esi mwasi na Fabien na bimbanga be ba tinga na ko zo soka porte yoko ngape na bi yoko te bango ya bipe komba yoko te ebi kaka Jean Pierre JP ebi kaka JP apôtre musakoli JP babanga musakoli JP pona wana oluba makambu na mona makambu babanga musakoli JP yepo solo na nsete wana na mitia passer te nini te tanga ye a partir ya 4h tala combien na beti ma poso Fabien ni nango bolikambo habite mama tala eloko biminga kuna ndako na moyo botuma bimeninga kuna alobi na kozwa apôtre yoko musali na ye azala epa na yo na zwa ye na kilo pesa ye place kuna lala po alali awo epa na yo so nga ola siko na leki ma poso nyoy to la biso mena na se na bakarton ye na se ngala ina ngasika baby ngalo so ando kitoni ba ola nga bakaba yo bolingo kama mama na yambinga baby pe yoko te Fabien ma poso Fabien eti ngala bi yoko awa na emi moto te anaka na nyoyi na JP na Jean Jean Pierre yoko nani habite siko ko distance ko bandi
ba atininga wasiko tatala na mwa kwiti na ye autina kwiti ye bala musela kwiti na ye yo kazali a porte yo kuno zala bato banana bana boza pa na yo wana wa erini 4 heures abina zalewa na nyoyi na frère JP na comme on a frère JP comme on a yoko ngabi comme on yoko bien abongo mapos ntoma yeyo bagina mos bazwinga butu to ira na ke ko masiko na ndaku nayi place baneli ngoma place ko ngoma ngoma na banda ngoma na bakite zate kana tongo ba miracle salmi na quartier wana ba biki nde sikoyo ba bakomi koya mudana ibonga ne moko nde église bandaka nga bandaka teo na bobongo na mitema na we passer te mudana kiti na bonga na ye na sa siko kiti ya tongo ba kiti ya tongo miracle siko tala bonde bato na boneki ba miracle salima wana yana te miracle e obenda ba rai wana to je suis très désolé passer wana otana couper pana ina na bilambate nakata couper nanga siko nyoy wana atangaka bible ene mtasoma ka bible tanga ko soma bible to teka ko soma kwanga pana okina raté na ngola na mona yo na bible robina ya bo na likolo rouge muté parce que bon ngala ki makama nzambo tipo yesu wala saki makama nzambo tana yeba benganinga siko na krikere siko ndeni na ko sa para zonga ngola na kuté nyoy wana mo television ya noir blanc ngabi teka television yo mbangu tokende bateke to soma bakwanga to teka to zombongo to zo barinye to sasa ba kayabu na makayabu na bolobo to kanga yango to bima to kende lunda wana tiko kama lunda ezonga ya jama to kono to mwala to kende so poto abia friday ngabi oui ateki television na to zimbongo na to ke bateki to so ba kama 4-5 quoi to na bombele na luza to teki ba to so mbato nzala pele kibiso to iya zikpanga monga bikpanga moto so minguba to lie teka kwanga teka mate bon e wepe poko do so ba na kwanga so te to tsana pusa to na nda okitenge yaki to tse kwanga na pusa to ke inde to ko 14e merie na oboye to ye poto ika direct to ke kuna te to teka mamoto zo mo to ke na ba sake zo poto ko tikuna ai na tongo ngamona kine zona nchasa te ponga na yebani kuna mingi mama na teka kwanga yo simba te yo kende na tongo ke lo teka na zandu yele ta go teka na zandu ba wele li kwanga na basombi yo ni problème tayenge problème basombi kwanga wana siko tanga zo tanga mbongo wana ba combien ça kinalo ba bible lango ba teka bible 50 francs euro mamo yena mutai kana fere bible lango yebe so kelo lesita ki asombi bible ayike lo mo somba bible ene bandaki ngazi kuna zera fika na porte na kwena tongo na zera wala vie Fabia yete na bano siko pona sota ndeko sote na zeta ka yona zonga ateki do ici tanga yana ka toki za poko ma uto zo barinye o ndenge bandaki papa na ngai na michaki spasete ona banda panga go teka na nzai malamu na barumbu 3 botana ayena ngo sikoyo ta kuka pena muni bible ngabi imote pese biju kabi mama wazana ndokyo mosu ndenge ni ta to telemine wali azoya na tala bible ba la mwa moko sombola mwana na kufi bato azola nesiba kimaiba kenena opite mo ya koto omeza so omeza mapato sombola nini sabi mwana kola ka kwei akufi mise mati nini dai bongo ninga pela fana ka penye kimungala dosali ngabi abongo bondela kiete oto bondele to na hôpital bi kuna pe mesesi na hôpital muso bi ba kana bango te to ke po mona ku ngai bo bondele ki to bondele ki tala bondele mona ka pa mona na lamuki siko full wana wana ko landa wana depuis miracle na liboso la musara mutakufa le roi Simo Kimbangu le roi mwana na lamuki papa e pesi siko rai wa pa na rai boya banda ku te e pesi côté boy o kafa so nani mamba kafa uzakafu batu papa nini la musimu ta bakumuzonga na mwana o mutu mwa za kune pa ya maposo frère jipa bondelier ala muki ngakuna makamukulu te bomona ala muki te nga makamuto ke na zo tezo manye to talinga te na to ke na ngano ka tsalalo ba to ka to ke na zo makalunda
ozomona ale navandi wana ti nde na butu nango sikoyo vie Fabien ye yo bete losko lokwana yo vete musala nanga kuna ngai noy siko bible ka nyotanga asomaki wana yenda komo aotanga ya mo ta papa nga mbonga liboso ba betinga to bitumbe munaki abetinga coup de tête oh ngamla asomaka bible ya to mbonga mabonza OK te mbabonza te mabonza te ministre monga pambolinga po moninga na couper aka matiana oteya mais nini musanza makoza saite boy ndabenga na kela ndakuna pambolinga DVS sapata kroko ya bien na erona monga ki ba maze kamila mikomboso avec un botana yene bon ba ka senga bakanginga ya ngoyo ba vie Fabien to mbainga ya to kabola malembe po pinga mbongo na lukanda ko po ya ka po so makamna na sola kanaye nyita nyomu ka mbongo na bakaba ba mi yimza so baby yimza so baby ko peze ngange oyo kasomoni pese ko pa réveiller ya ngoyo te wana kine passer te akine fête kasi au moins te akina ye passer akine mondimi kutu te mon pagano 100% ngane mninga wana ulakisa ye siko mutu alakisi makawani vie Fabien moko omwenga na yamba kiyo na soma ibakiti baba wa baba fonga bite na boite mais fonga na longola pona zona ndaku pota soka ya mwenga mona ngasere ote mbona to kabole ko ya ngayo ya ndenge nini bitumbe bandi nde ba betinga to kabole ngape na bimi na ngana église pe lungwe yana ekomi na batumiso apesinga sika to la ngambo c'est ça église kabwani wenge panzani te église kabwani te babisika na lopango na bango kasi ko sala place mususu mais muta benga nga ko lopango tango la monte makambo mbongo komokota abisa mbongo ne yakasa yo lokoza affaire kasi yango ne réveil te réveil te na biso yango réveil zelo ko musu réveil za nini yela mukiti ya sangoma ala biloba na nzambe na makama mbongo eza biloko mususu terrain azali bon maman bali to tanga to bota mama te maliboso nzambe ndenge ni bomu ata otangi mutombo ata otangi sonika ata otangi nani bakakenza ata otangi mbiye nzamba benzo bakotuka bino na kombo nanga bo bakofika bango te si batangi bango bakotanga bango te ba mikonzi yeso bete pona bango te fetika tento tika te po bino banga batanga bango te batangi bango na tiki kasi la tiki na nganga ngamla tuna ba question na tiki bonga na beta ma zonga na opoto tika nga na tiki ça va to tika mais ba ibile critique ba te boko tula tanga va verse ngana beta ma ba yoka yo beta ma te za pote beta ma ngate somme ko beta ma yo bakangi yo ba ko ba pagano mais en réalité na bible 1 Pierre 2 le verset 21 kotanga te yoka question te Tebata eko sunga pe yo yoka 1 Pierre 2 21 ata bakona ba église minene église munene ya lakati po église za nzoto ba bi plaka muntu kana nga to tangi ina ete yoka bobiangami pona bolingo bolingo te bobengami pona français toke. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez les exemples afin que vous suivez ses traces. Voilà, tout le monde a passé pour batangi yo bakolobilo makambo. Bongo saini. Okamza mutu. Balani doctrine. Ba finyo mazise yeso finga ke bezerbu. Akanzi mutu yana ligue kuna 11. Balani doctrine. Ba finga. So ba ko finga ba fingi yo. Yo tala mutabenga na musala. So yeso abenga na musala, ba betaki yesu. Yo pe so ba ko betelo mabanga na ko finga. C'est ça ko kipete musala. Mana ko ba sanza ba funda ka batoto. Ba funda nga pola tayi ko mona bini. Bo critiquer catholique tellement au fan de la square en moitié. Réveil oté catholique à la takatoshi bakindoki banini tout. Yo ana balati batoshi. Et là ba bozo ngena biso te catholique et église nzambe te. 5 ministères en tangeli yo ezali te. Ya liboso na biso na yango wana. 5 ministères wana ezali te. Mais bo adopter bango. Donc adopter ni batoshi. OK. Toji mon adopté banga bongo sacerdotal toji papa fungana ka côté ya toji machenoki exode yoka mutaki na makamba toji catholique bobo il réveille yé azion wa dotan na adopté adopté ba image ba otika na bazana réveil wana balatika ba toji lokwa banani nani na to banoni to ngo mikona moboko ba toma pe basa sako boite mutu tandi mana kala asimba na kani asimbi nani na lati apengwaki ye soni ka futa pengu na ete
Celui qui a foutu à zongi kolanda doctrine. Ah, yoko zonga na. À zongi kolandi sa malikomi wana. Ya. N'abete ndekata molaka na mapapumi. Ah. Otola nanga. Catholique a na raison. Yo yani catholique. Yo d'après le catholique m'tabani makamanzambe. Bo Yesu. Si catholique ba bo Yesu za. Et bandit tang basali sacerdoce basali mbombo. OK. Habite bakolate lamba boy. Bakolala boy. OK. Na sacerdoce. Pesa mo mulayi OK. Et ole biso mais na munoko la lobby exode. Pesa biso ka verset batu musu batanga na ndako. Donc pesa exode. Batu batanga na ndako Donc exode exode de 10. Exode chapitre 10. Un nango. Et mo bana ko. Bande bandoko to po batumba mbeka. Te obani na exode ka tango basaki mongombo. O ba ko tungela mongombo. Ya mbeke bandaki. Bana na Israël. Papa. Oteaki yango te puta babina boumbu. Voilà, o wana baki ba esclave. Eloko liboso babomaki. Pa makila e bandina makama makila balaki mwana pate. Mwana pate zo na révélation, c'est Christ. C'est Christ. Mosunyande la parole. Makila lande vie. Hein? OK. Bo pesa ngai tonge bino basako tonge verset ni. Noki. Description des vêtements sacerdotaux. Yoka, OK. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Et ses parents. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. OK. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Ebou, Eliezer et les autres. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir des parures. Tu parleras à tous ceux qui sont habillés, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron. OK. En fait, qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Soni asa lisumute Mose asimaki dingenda nzete Josué asimaki asa lisumute nzete asa lembo ya liloba kaniwana sobino kanisa ngo asa ni lokasa ikaniwana asimbi ya magie début bandaki ke tellement ibanda na catholique bongo te catholique te papa catholique abine église à liboso autant Yesu aya bine ngana kota atanga bota ngana ba église ngana kokota nda bita ko tonga église na ngai omoni et catholique bana na ngona makamla ba kota ka magie blanc catholique ya l'église ça magie mama catholique travaille na blanc comme ça omoni magie blanc dans magie blanc magie rouge magie noire na magie jaune ezali ozoka omoni côté catholique mais ko fanda na magie blanc de biloko bato créer ka bande ko créer ka na butu biloko na bango babimisa na moi ba avion pa boma bango mingi na poto pa kindoki ki makasi ozola nanga bo makambo bino saka bandoki ndebe okabola sikoyo royauté na église nde wolaki catholique abimi na ba kala mingi te o catholique ba sa organisation ya catholique ba sa ba pape emi lobi ya kala mingi te wana Jésus de sa yaka kala Jésus a écouté déjà catholique bana organisation na bango ba église na go benga église ni apota ba église wana ba église akina nango catholique na porter ba yelo komo moko landinga papa olanda mais oyo tozolo ba oyo elambo yo euti na Moïse tango kuta na Nzambe wapi na ngomba Sinaï yene Nzamba solo akina ye nda komi 5 livres boso ki ba livre na komaka ngote bango catholique ngazo ba bilama na wapi bon catholique ngazo bilama to bobi yo Moïse Aaron nani na peso soko na biso lokumo obi nani Soni balati étanche na lingeni bongo pape bango bazwe lokwa na wapi bazwe lokwa na kasi na verset te na verset wana catholique akomi bible te amen toke Genèse Exode 3 Eric Nongo na bango batanga na ndako na kusoka eloko moko batanga na ndako Exode 3 ta place lingomba yoka oyo za kuta na Nzambe ce que chrétien moi ABC que nous comprendre le côté parce que Bible est créée par là-bas et
bibliothèque rassemblement des livres. Jean Chrysostome Mutavandi Side. Tozu Paul Batier Biso Liboso. Oyoki théologie. Catholique à côté ça, oyoki théologie. Il y a autant de théologie, attendre de théologie. Attendre la classe, attendre des livres. Il y a attendre des livres, on va jouer la Bible. Mais on a besoin de Bible bandaki. Yé mutu attendre des livres. Mais Moïse a coûté la kina nzambe yé m'a besoin de la salaka mukiri boy. Na salaka ngo boy. Ezalaka boy. Ezalaka boy jeunesse. Yaka mutazaka boy. Moïse m'a besoin de satana tombo kaka. Moïse m'a commis. A commis jeunesse. A commis Exode. A commis Lévitique. A commis Nombre. A commis Deutéronome. Bon, si jeunesse c'est zakate, n'est-ce pas ce que tu me dis c'est le mac. C'est pas comment jeunesse. C'est pas comment jeunesse c'est. Ce que n'est-ce pas bate nzambe asaka mukili boy. Ye catholique comment kango. Bango catholique papa ba comment kango. Aussi c'est ça. Amen. Amen. Vous comprenez? Aussi c'est ça. Tout ce qu'on a réuni hein. Tuna mama continue boye mto kamulo konanga mama nanga mama na yo me okamulo ah moi si nanga sunganga akolinga te ba banyo koma mais musungi nanga ya moli musante amen yo tuna pa moli musante makambo pa peuple ne bika bakangami na prison tuna papa to sisi na biso oui fondement église efandi mais ndenge ozomonela lelo ozonga no poto église ya biso awa communauté na biso ya Congo au moins église eki na kufa ekufi ekufi parce que diable ba église ne le comme ebele da te fondement ne le ebele moni obi diable tant Moïse salim bible tant ça sur na Moïse lui na comme bible diable azwa bible mobimba tala kango ba ere biloko ninzamba boyi ba basala yango sikoyo ya bango na mokili ete tango muta ko sala simba yango ya fundi mutu obi nzambe yo bakite eloko basala boite omoite ke koto ya sali diable sikoyo monite muta ko misaba église ebele ya Salomon kakoyo yaki ya nzambe ko azala moto roi Salomon ali felo ana fait comme ça kota ibike muta kota ibi akoti nzamba bike kona na Israël bakota banzama bike Israël banzama bike wakite Salomon et puis asa eloko wana akoti basio na bali bala 1000 basi 300 ya makango 7 bali ya bamboka pemene ya barua nyoso bamboka pemene azwi basi barua wana o barua bazala banzambe na bango ya kotsa ya ye nango na Israël ba boko zala banzambe musudi boso na ngai te Exode lobengo 20 verset 1 ye Salomon tata na biye kebala nzambe wana tata na sima makambo nzambe bike kote Salomon na basi wana ba amola ba Philistia abali bango batu wana ba boye ko guma mela nzambe na Israël ba nga guma mela nzambe atata na bango ye ba apesi bango ordre pona bolingo na bango atonge bo ba temple talere ba Salomon za ali felo oui ali felo yo mona Salomon ali felo na bisi yo papa na ali felo ana rien de tourment yesu kwa kuma koyo yoko mailo nzamba pesa kiye bosala bo po to gagner batu moi le kola Christ aye na moi pas ngamba faut tout ça perdre cette église na kicha ça faut bofana na limite et monsieur Sili pardon pour moi kosko limite te na bandal na kitambo na zola Kinshasa limite kakate nanga na nani monga fula tous les communes bayali yaka limite te limite ne basali bien muta ko kosa tu mo bulu na kata mboko ba Nigérien ba ke ko makamba ba Nigeria ba Niger ba sebe contact ba yao ba na sirène dezo mi bazana ka ba tia ba sirène baza siège ba pe biloko wana papia wa bazo ba mbongo batonga ba tay batonga no mona banda ko kitoko kuna ba tela ko tela kuna ka prophétie prospérité na guérison repentance comme kate pas repentance nous sommes Satan mobimba na repentance nous sommes bamuma Satan misala Satan a ceux qui ont repentance Satan va nyoko Satan papa dit qui c'est pas et pas ya reine de la côte surtout mo kazo tonga banda kwao
Comment on est tika. Tika. Yo ok poto tika. Oh toi c'est qu'à ça avec na Israël. Tanyanga version pendant sur la question na yo. Lévitique. Alléluia. Lévitique 18 verset 1 à 2. Papa, pengu lukola loko. Pa limsanga. Ebe loko ba ekufi ebomi bango. Satané na maman. Abina mukana na Matthieu. Matthieu 6 le verset 24. Alors John le Lévitique Matthieu 6 verset 24. Abi mutu. Akoki kozala banzambe mibale. Maman lelo Congo basa nzambe bazwi ba nzambe mibale. Maman akomi liboso a Yesu. Maman mbongo. Nani. Jacqueline. Jacqueline doit contrôler mbongo nyonso. Gérer diable yewana pas diable force n'est dans le commerce. A grand commerce tout le monde a mokilo yaye. Diable va na mbongo. Ozola nanga. Gérant ya diable na mai eza Jacqueline. Wana ba biloko ba rouge fa kolaka. Na ba nani? Ba biloko saka ba. Ba beauté wana. Ye. Ba suki bilamba nani? Reine de la côte. Ba manzaka banani Linda. Oyo ba sire nango. Taba bwaka mana bakoma mutu bakoma na nzambe akoma na mboka naye. Bana banzambe bana bamboka lo bango ba chef na bango. Siko yoka. Ndamba bini. Toi le français pour ta français mi émission tato yo yeba ni mokimomba. Toi le français na ku. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parlez aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte. Oh bien vous savez né dans l'Égypte. Aïssa Israël. Aïssa Moïse. Tokei. Où vous avez habité. Et pas pour fanda qui n'Égypte. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan. Boko sate yango na mboka Canaan place nazo kende na bino. Amen. Alléluia. Alléluia. Égypte moki. Canaan kota mema biso. Eza siko Jérusalem. Mboka sikawa. Merci beaucoup. Apôtre yo. Ay na soki siko. Ici. Oui papa. Aussi si na biso. Bon merci. Merci na bino so bozo ki libako la na biso. Ezaki nango kaka entretien vite fait. Avec apôtre biso donc il y a 1h30 mais lelo na réunion za nango wa donc. Merci à vous tous, merci à tous mes partenaires, je vous salue. Franco Mamba, merci à toi. Ferrand Foufou, bon séjour à Paris. Merci à la fondation Mossed, Mon cœur pour des personnes démunies, des enfants démunis. Merci à Madame Dada, notre Yaya, le Yaya du monde, Daniela Mokoko, merci à toi. Merci à vous tous, Oboninga Bradimba, merci à Junior Moana. Vous êtes tellement nombreux, vous voulez faire passer vos articles sur cette chaîne, contactez-nous, le numéro est affiché. Plus de 143 963 58 56. Papa, tu vas bien gagner un PC numéro na poto. Maman, bon numéro ni to copie ça. Oyo. Au-dessus de la langue poto affiché toi affiché en haut. 06 donc plus 33 6 68 50 c'est quoi toi affiché. C'est quoi toi affiché. Voilà, like ça. Donc le numéro est là, plus 33 66 50 69 242. Plus 33 66 50 69 242. Oh, so babengi même des beaux songa. Ba ozo binomba la mort. Bele pe boli na baya. Petanga makasi wana za. Petanga makasi pese mbuti. Nani? Agon Tanzanie. Je suis le Kamba. Je suis le Kamba. On a passé ma moto. On a passé ma moto là. On a une gaille ma casse. Et puis on. Il y a un enfant là, la quoi la boutique on a dit bon les kaka. Il y a binga bien. Il y a bien. Je serai bédi témoignage nanga. Il y a bien mobimba. Eza so. Numéro sur les appels 33 66 75 75 0 80 50. Plus 33 66 75 ou 75 0 80 50. Donc ça va bengi. Bon ça wana ba numéro mibale. Et là on a souvent ngelo ba. Omoni tonge. Elle on m'a bêté. Mutam dazo azo landa selon lié. Oui, bisa iso da ba bunga ba la ba tonge. Mon ngozo ngana raison pour kangisa ngati. To tiki na biso. Ngala comprendre na ngati za bongo ba bunga na bango ba tu balata na ba to. O lave no ka ngai. Ozano ka mutamaele mingi maliko tanga na ote na lave no ka ngai. Merci.
Je pense que j'ai dit au cours de ce monsieur Souka pour quelque chose. Parce qu'on a qu'est-ce que Souka? Donc si n'a pas maman pardon. Au sein la neni ni pour yo tangate oyo ka forme au bout d'ici à nous que Moni Moussan. est-ce que des causes sont plus dans l'autre monde? Était au Kosangate. Moni Moussan Jean 14 verset 25. Si tu peux se Bible yo ko tangate. Non. Bible. Ko tangane. Attendez. Mais non mutomba c'est mo tangate bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement. C'est pour la première fois que tu nous captes ou tu nous suives. Là où c'est écrit juste en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications sur cette chaîne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, il faut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout secret, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliate. Yandena Olo Baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 non nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.